est-ce que vous bien papa langa nga soki penza o wana na go beta sete ponga pe na kutana nango au mona ngo nga la kutana nango ba période to bimisi album na biso Biblia munduki album wana ezaki album oyo ezaki béni et pas apôtre Mbié ezaki album oyo bimaki na moto moko directement maman Angélique Mtinga la Belgique donc ezaki album moko partout na ndeko tambola nango ba pasteur ba ndeko soutenir ngaba bato et puis ezaki na mukolo moko na utaka église nazo ya namona ndeko moko na kati ya métro monde à ténèbres ba travailler fort à simbisidi nanga maman Angélique sengo kutana na yo mon star na linga ko mingi na epselo ko moko ngabilo ni mama bitako tu sedi ko yango ekutu na utu mwasi na utu kutu ko luka ko somba ngo congolaise voilà ta yango kutu na yeko ko somba pona yoka banzembu na ngabia gloire à Dieu mami sœur Angélique aux étoiles mais étoile ebimate na moye étoile ebimaka na molili ngapi étoile bima na molili ndé na bible donc molili faut kota pour étoile bima ngapi molili la bien ndé za bongo faut travailler na molili parce que étoile bima quand nga soit ko travailler na molili ndé asinga bi toza na place mo boye to sambela to sangana to sambela ka toza ba pasteur azebele ngapi ba pasteur à Belgique eza groupe ba pasteur à Belgique habité ba pasteur vraiment ba yema hoté ba pasteur na biso toza ba pasteur na biso to sambela ka to adora kaka ce qui to adorer na sima ko adorer au mona 20 000 € balobima na sac no chaque jour ngapi 20 000 € chaque jour ngapi tete wana église abonga na oyate alobi ndenge za boye mais soko lingi na ote mutu ba obundisa eza mobali na yo poye mutazo nabika na kangwama na sikolama na kombo na Yesu ngana bika na kangwama na sikolama na kombo na Yesu ngana kangamaki na kati ya botutu na kati ya libabe na kati ya bobola Yesu Kristo alata kinzoto koteka bonzambe na ote po somba ndaku koteka bonzambe na ote po somba mutuka donc zala na nzambe po somba mutuka ane kokimona mabete zala na nzambe po somba ndaku wana ekomemela yo chagrin te donc nga message na ko pesa na peuple de Dieu ba maman ba papa donc si ton Dieu est mort et c'est les miens si ton Dieu est mort et c'est les miens ozolandanga kobungisa kondima te ata na kati ya persécution ata na kati ya humiliation ata na kati ya blocage ata na kati ya freinage simba Yesu eza kaka nzambe ndakoki kokangola yo na minyololo yo zona sœur na biso Angélique zo poussa na muke mais par rapport à ce que zo le bana oui polémique na kati ya milieu ya bino ba yembi ya nzambe de tous avoir assisté na yebde soki bon nzambe quand même parce que zo lo ba c'est comme si nzambe comme tatombolaka quand tozo mona yo sambela la Bethel tozo mona polémique awa Moïse Mbié na Mike Karambai et Mathieu Kiti okuna stade okuna pa stade ekopena ba na bango bazo na ba média ozo attaquer oyo waza ko attaquer oyo est-ce que ça dit pour la gloire ya nzambe parce que lobi awa te bazo yembela zaka pour la gloire ya nzambe singa za boso na ke kota concert parce ya bakenda papa ngai ne na zaboye na uti ko luka $5 na wasa siko nzamba pamboli nga pesinga $1000 pourquoi pas na futa $200 pour na kota pour na concert ya ezo lobela gloire na mboka oyo passe ezali yo lubi na mboka la Kinshasa mama awa eza mama nzambe sikoyo mama nzambe bande ko bazali na pauvreté imagine soit que mutu oyo azala ba moyen te azala besoin aussi ayoka message ya nzambe passe donc okoko tika nzambe te pona passe na ebiso papa nazaki na passe passe oyo lobaki na poto awa na uti kuna raisonner uti kuna siko nazaki na passe siko tango oye obi poto mbano bitanga lisolo yango oyo siko yo ozobenga pe tataleki moya yambo yaza na yena posa koyamba yo mais moya yambo na téléphone mama za pembeli mama zolo bake non to na limite ke wana zania sina yo na limite ngate ndenge nini ozo comprendre
Ça c'est ma réalité à pote. Ma réalité à pote ça on dit wana ndimi na mateki ya zamba niasi na yo na ndimite. Moi fille jeune fille ndengwana. Mwana yaya na ngai zana la tso ata photo mona yana parce que yena papa nanga baza identique ezaka papa nanga poza mukolo yaza azana suka donc nazaki vraiment na kata pasi ozomo est-ce qu'on a kata pasi na koti osko yoko dépression lokola ba stress ozomo le suye loko nini osala te mais na simba nzambe ponga na ba avant tatale na biso ya tokotaka prière mo ya 40 jours avant ya papa biso a recommandé biso prière mo ya 40 jours toliaka na pokwa toyebi te pourquoi recommander biso ngo ndako mobima to sambela ka to tanga ba bible to sambela 40 jours après ka prière on tatale na biso ya boya donc papa biso tozaki na famille chrétienne pona ko na kacha pasi ukotika nzambe te pona pasi La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Muto yo ba mokili ba mona katina tina te nzamba lokotaka pa tombole. Bokendo tuna esika na kola bayebisa bino ndenge nazalaki. Bokendo tuna esika na kola bayebisa bino nazalaki oteka nini. Bokendo tuna esika na kola bayebisa bino ekolo natangaka ezakaka nzambe nakoki opambola esika oyo baloka ezakaka nzambe nakoki otombola moto yatanga te ezakaka nzambe alola nakoki okangola esika bandoki bakanga. Voilà, ça c'est vraiment très important. Nzembo yango boza ko yo kango, boyo consommer yango vraiment bien fait également. Donc ils ont un message, c'est comme ça que ba yembela Nzambe. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malouk met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malam. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Mbote Bane Balandi, Mbote Sika Bozali partout où vous nous suivez. Merci encore une fois. Toujours retrouvé dans la émission Oyo. C'est vrai qu'ici c'est vraiment pour la toute première fois dans la studio. Awa, la réalisation British Photo. Je crois qu'il y a beaucoup de Messana. Vraiment bah émission très prochainement. Beaucoup ouverture à studio Oyo. Ici quand on tourner émission. Ils ont la à Bruxelles, la rue Royale 157. En tout cas, bah émission il va nous la tourner Awa. À Bruxelles, dans quelques jours, vous rejoignez annonce Oyo, Ezali, Koulak Sabino, comment est-ce que tu vas dérouler l'émission à la Katia Studio.
c'est une première à Bruxelles, Awa, ou Paris, ou Allemagne, ou Hollande, ou Zawapi, ou Kinshasa, ou passer dans l'émission, et bien, vous avez un studio Awa, na rue Royale 157, avec British Photo, na Katia réalisation. Merci en tout cas une fois encore, na plateau Nabiso, pour Boyebi également, dernier virage, mais voilà, donc, tous en abino, toujours, Kupusana, na Katia, Moussala, Oyo, Boyebi, depuis Tobandaki. Alors, c'est un plaisir encore pour moi de recevoir dans cette émission Sœur Angélique Moutinga. Ce n'est pas la première fois. Donc, Ayembe la Banzambe, Boyebi, Bolanda, en tout cas, Banzembo Naye. Et puis, ma clip Oyo à Salaka, Banzembo Kitoko. Tu as bien sous le lot parce que Aoti a lancé Tubiasika Yesumo Kangoli. Voilà, donc, ils ont déjà na YouTube Oyo beaucoup consommé en gros, très bien réalisé. Tout le bilan, la carte émission par rapport à un message Oyo, ils ont dit la carte et puis à côté ça vient aussi moi témoignage par rapport à Moussala Oyo. C'est vrai que ce n'est pas aussi évident la Moussala Oyo ya koyembe la Nzambe mikakatano zelaka ebele voilà boyebi makam oyo de kala makata milieu chrétien voilà akomeka pe koyebi sabiso nyonso na kati émission na biso ya lelo et puis tout côté également na ba dossier oyo ezali ko toucher également biso na kati ya diaspora boyebi ba problème comme ebele na kati ya diaspora. Problème la carte ya foyer, maman, papa, il y a beaucoup de choses où ils ont collègues ah bah bazali kukufa, maman bazali kukufa, papa bazali kukufa il y a en tant que maman et bien tout le peu développement muke pour la côté ba ndeko na biso o bozolanda biso bon d'abord Sœur Angélique. Bote papa Ligne. Voilà, ça fait longtemps. Ouais, Nicolas Belé. Voilà. Nicolas Belé, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. C'est toujours un plaisir à écouter en ayo. Oui. C'est vrai que tout le monde est le parce que tu as lancé Nzembo Sika, Yesu Mokangoli. C'est un peu ça quoi. Oui, oui, nous avons lancé Nzembo Sika pour un peuple de Dieu, pour nous édifier le corps du Christ. Donc, il y a un peu de l'émission, tu as bon de la mettre à temps et à circonstances à Kambabiso pour nous saler tous les salés à Moussala Nzambi. Donc, il y a des moutaza, moutou yali bosso, to sengeli, ko talisana na bango ba oibazolanda biso, to bondeli. Mosanto na Israël, Yesu Masia na Nazareth. To belelio na kati ya émission oyo Nzambe yo sangisi biso pambate yo lobaki esika mibali misatu basangani na kombo na yo yo zakati na bango to bengi yo yawe Nzambe la bomoyi o assister biso nyoso ko tokoloba édifier peuple na yo Nzambe la bomoyi nyoso tokoloba ezala pona lokumu kombo na yo nyoso zali ko confesser Seigneur na yo te na kati ya émission yo ya incompréhension puissance nyoso ezali maléfique o ezali ko confesser Seigneur na yo te to briser to neutraliser na kombo na Yesu Masia na Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Merci en tout cas, Sœur Angélique, pour la prière. Tous au côté de la carte émission de Bissou Alelo, Nzembo Yesu Mokangoli autour de la carte émission de Bissou Alelo. Donc, Nzembo, au Djigo Bissou, il y a combien de temps il vient déjà? Et bien, il est 31 mars, c'est jour anniversaire d'Angapé. Ah non, non, jour anniversaire. Merci beaucoup. Avec cela, un an de plus. Na sena moi ya wana na kumisaki Nzambe na Nzembo oyo pona ko édifier peuple na ye. Voilà, donc Yesu Mokangoli, mais d'abord expliquer d'abord biso, c'est vrai que bon, Yesu Mokangoli et le bini na gata Nzembo wana quel le message oyo au transmettre à travers Nzembo na. Na Nzembo wana nazo transmettre ka ke Yesu aza Mokangoli vraiment parce que tango Bible zolo ba biso que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Donc tant que on dit Yesu, biso toza ba famille africaine papa toza na kati ya ba mignolo, toza na kati ya ba lien, ya ba coutume na biso toza na kati ya ba joug maléfique ya mabota na biso tango nano yambi Yesu te mutu nyoso tango nano yambi Yesu te aza déjà muto aza enfermé ozomona aza mutu moko ya kangami eza lokwa bana Israël nde bakangama ki na bolumbu ya Pharaon donc oza déjà ko kangama mosi na kuki oyo azaki liboso ya synagogue donc azaki ya ko kangama na minyololo ya Satana donc tango nazolo ba ke Yesu Mokangoli eza na moto yo ayambi Yesu lokwa mokosi pe mobikisi nde aza
Mukangoli Yesu aza Mukangoli nae. Donc c'est par rapport à ça na yaki ko yebisa mutu moko oyo akolandanga oyo azana kaunga na zaki nango parce que il y a témoignage oyo ezana kati ya nzembo wana. Donc oyo azana kaunga na zaki nango à part Yesu elo mususu ezate. Par rapport tout comme la cas au lobby parce que ça a un message c'est moi témoignage d'ailleurs également. Mais tant que nous ba ko yai pas Yesu. Baka ningi pas Yesu parce que quand on explique peut être mususu ba bagate bon koye pa Yesu koya ndenge nini yo mtu zala masumu yo mtu tambola mabe koye pa Yesu ndenge nini yo mtu zala masumu yo mtu tambola mabe koya pa Yesu ezara muto ayaka pa Yesu tamusu par rapport ya appel omoni mutako kofanda ndako azaki muto mabe azako sala mabe azaki tam par exemple ko boma batu azako sala mabe ndenge apôtre Paul azaki sola ndai ko sala ko boma batu ko sala mabe mais molimo nzambe ye kitikati na ye abongoli motema etango abongoli motema donc azasi koyo akangola mina masumu oyo ya ndai ko sala et akoti kati na Yesu donc aye ko yamba ziko Yesu lokwa mokonzi pe obix na bomo ina ye mais wana akangola mina masumu bayamba Yesu ndenge nini koyamba Yesu koyambiye comment koyambiye na bomo na yo lokwa mokonzi pe obix parce que ozote ya pe batu parce que nzembo zali ozote yo motei kasi na utu ko tout à l'heure que bayambaka ndenge nini mutu azala masumu waza libanda ya mokili akoyamba ndenge nini il faut koyeba Yesu ko ndima Yesu donc oyo yo moni na bomo ina yo soki molimo santu vraiment aye na bomo ina yo aye ko lobela yo parce que molimo santu ayaka ko frapper porte ozomona aye ko lobela par exemple ki aye ko lobela yo fungoli ka motema nde oyambiye donc ya lobaki aza na porte azobeta soko fungoli motema akoya koti na kati ya motema na yo ale na yo elongo ameli na yo elongo donc alors manière spirituelle voilà mais quand on la question tu vas sur le plan physique. Sur le plan et sur le plan. Je donne un exemple. Mutu abane obuma batu. Voilà. Abayi mutu amasumu kama mabe. Tant okuta pembe na yo ibisi il faut y pas Yesu. Ko pas Yesu ngolo banini. Kotika mabe oyamba sikoyo malamu. Kotambola malamu. Kotika mabe nyonso vraiment tiki mabe otamboli malamu na kati ya vérité. Voilà. C'est ça. Alors, mais par rapport à Nzembo, parce que le but awa, ils ont aussi un mois témoignage na yo, il y a un message bah tu vas yo na Nzembo oyo, qui est peut-être na Nzembo oyo yembi, ils allaient rappeler peut-être passé na yo, tout ça, les années. Qu'est-ce qui est peut-être passé dans disons oyo les qui na vie na yo, oyo ils allaient transmis na kata ya Nzembo oyo. Neti passé na par exemple na Nzembo oyo. Ngana yebi kaka par rapport il y a vie dans ngandi ndako vivre par rapport il y a passion ngana zalaki nango ozomona bazaki na biso za bana oyo tokoli raisonner kana koli na kisenso na koli na komina kisenso sikoyo na komina kisenso ala kokoli ozo ke na zamba moni aux en quartier ancien combattant il faut les quartiers mo ba benga lemba imbo o les quartiers mo ba bengi Gilles Brasserie au tamboli makoloke ti côté ya au revoir Congo au revoir Kinshasa au tamboli on se comme makolo pour okene ko luka par exemple Koni pour oya otekango oya otekango gagner $5 et to uti na kati ba passe ya modèle ndingwana ozo mona to uti na kati ba passe ya modèle ndingwana o vivre vraiment na passe tamsu bozangelo akolia ozozangelo ko tamsu loko ya ko lata tabo yuzala ngote donc là siko na ye ko pesa mutu moko azolanda nga message tamsu azala kati ya betutwana kazana kati ya pauvreté wana aiba ke nzambe asalaka nzambe azana capacité ya kolongola bino na kati ya pauvreté pe ko tombola bino na miso abatu donc message nanga na ngana pesa batu yango wana ke ko tambola neti par exemple ko boma batu wana ngana ko boma batu te neti ko boma batu nda ko boma batu te neti ko sala neti ba débauche moko boye ya mabe vraiment
et wana ezalaki kanangate donc ngana yena ka oyo ya kibobola donc nzamba kangolinga na bobola oyo tozalaki nango donc otala tabongo parce que na minute le okende oluka koni wana ozamona muke okeluka koni classe kuto olobate et tango okeluka koni na yeba ke na makolo na ope mayanjeza makolo evimbi mozo tambola okeluka koni po oya olukeluka kolia na kati wana ozo luka ka $5 mais ce nzambe aye kosala c'est vrai dans le lobby situation ya pauvreté situation où il y a des rebelles baza ko vivre na Kinshasa également tout le monde a oyo baza ko sala ya mabe également par rapport à la pauvreté également mais tant yo lobby ça dit que vous allez la pauvreté c'est vrai que koluka bakoni kolukoteka pose vraiment quelque chose à moquer mais okena côté ba dépocher okena na ninte mais d'abord ko yebisa biso ni nango ezalaki na kati na yo pour déraper parce que je crois que c'est pas aussi facile quand on a la carte à pauvreté bakasi on est aussi fragile c'est-à-dire que influence également à milieu tout ça qu'est-ce qui a en tout cas été na kati ya mutu na yo comment est-ce que ozalaki ko vivre pour que au passé au déraper c'était quoi elonga balo ebana kokanga yo nga pour moi na obenga ngo grâce à nzambe pona makasi nanga mona kokate papa limia niveau nga nazalaki yango na yembi na nzemo abiboke tuna bisika na kola bayebisa bino ndenge nazalaki donc place nga nazalaki ezaki na ba fille o bazaki ba influenceuse ba fille o banda olata bien ba fille o banda ko influencer bien kozomona mais yozo kindela biloko wana te donc ezali lokola ngolo nzambe mo ekangaki yo moni ekangi yo kaka ke o supporter pasi wana donc obenga ngolo nzambe parce que sono biki na makasi nanga moko na kokateza ngolo nzambe et puis destin ya mutu nzambe mutayeba na kata pasi wana ndeto zai na kata pasi wana tozaki na bande kwa papa nanga presque mingi baza ana poto tozai na kata passion bango pe na poto bazaki na pasi na bango modèle na bango yebika poto pe na moma ona pe to la teke no ba vandaki ba occuper biso tete bango pe bazaki pe ko souffrir na ndenge la bango ko luka mikanda ko sala boy et tatale ki nanga tango ya ko zo biso aki pe na kanda parce que ngamta ya nanga la poto awa aiza tatale ki nanga ya para no donc moi na suka ya ba papa nanga maître Jaguar Maître Jaguar. Oh là là. Donc, Maître Jaguar. Maître Jaguar, je me manga awa na poto. Que je salue en passant en tout cas. Oui, amen, amen. Donc, je me manga na poto. Ayaka, ko so biso na kan, l'air aye premier tour. Atali biso nanu, amonike, bana ni ba vivre, bana modèle ba vivre na famille, modèle tozalaki, atali alo bibe, ngana za na poto. Il faut ça. Amen. Donc, tozaki wana na non la passi mais ozo banga ka nzambe. Amen. Amen. Les angolo nzambe donc tokolo bango en fait tokolo bango nde wana aya amona besoin de toya i premier tour deuxième tour aya atteint presque 20 valises 20 cartons on ba cartonné de tchango nene wana amené la biso 20 aya boye na comme 20 ans aye azongi aya amatisa biso nyoso 20 la famille. Wow. Maître Jaguar. Voilà. Amatisa biso 20 la famille. Donc comment on a ce qu'on a mis tu as avant yaya. Papa na biso azaki homme de prière. Papa na biso parce que papa biso azamo na liboso na famille na bango. Papa biso azaki homme de prière. Papa biso ndi azabo aza homme de prière. Azaki mimoza na foi moko. Donc il faut moko yo omona papa bozangi lwa olema zesa bino ke bana nanga lobby bokozwa bombo yo kisanga solité ukabika nzoto na makambo yango na message na ngai opesa na bana nzambe ko bazolanda ko bazana Congo précisément na Kisenso précisément na quartier ancien combattant na banga moyo penza kuna o ba olandanga bazana situation onazaki nango baibake il est Dieu il est capable ya ko kangola yo atana kati pauvreté yango ya ndenge nini azana capacité ya ko parce que prière ndé nazo mona prière ya papa na biso ndé yaki ko tombola siko tataleki na biso ayeko ya ti ayeko sama kabona nyonso ndé na tinda na komati lelo awa na Belgique. Ça c'est très important marambo sera lobby awa mais c'est vrai qu'ils se sont malheureusement là ba commune à Kinshasa zali communément réputé à voyous c'est vrai que les communes les gens à Kinshasa vraiment nzamba sunga pona
commune voilà et puis le lobby awa je crois qu'il y a un concept également petit photo ça puis concept na yezali ceux qui muta bengi sur la poto il faut une reconnaissance c'est pas ça petit voilà amen c'est cela tout à l'heure avant que le là ça dit qu'il faut aussi attends ce qui muta mais il faut quand même qu'on reconnaisse quand même oui grâce na mokili oyo faut pas kozala irreconnaissant na mokili faut la reconnaissant na moto oyo alongoli yo bisika oyo zaki na pasi okomi na bisika malamu ngani na zaboye tangu na ekipe na poto outi na pasi ya Kishasa oyepe susu na pasi ya poto muta bengi sio aza tatali kazana mwasi na ye azana mwasi na ye tiko aemona ke obengi mwana mobo e donc nièce mobo azana ba 21 na banini siko mwasi pasa les jours oya ye donc vous avez la mamousu za poto donc na yepe poto na kutani sino makambo susu na se retrouver na université yo yebi université la biso poto ndeza la université place nazaki na koti sous na kati ya désert mususu parcours de combattant parcours ça dit qu'on longue la place oui ah okuta pe na barrière ah passe lisusu mais faut que surmonter siko comment il faut surmonter siko passe wana ah siko na poto raisonner pe na poto il y a des filles oyo za na kati ya pasi mais azo sala misala ba ya débauche baza menga na kati ya nakati donc na benga ngo papa elimia grâce à Nzambe yango na nzembo na yebi na lobi ezakaka Nzambe ndako kiko kangola kopambola esiko oyo baloka ezakaka Nzambe ndako kiko tombola moto ya tangate ezakaka Nzambe ndako kiko kangola esika bandoki bakangi donc na kati siko ya poto siko yo yebi poto ndengeza il y a des boîtes il y a des tout na se retrouve à l'université à Poto et une université la biso à Poto c'est très université quelle université centre le centre na se retrouve à na centre il y a des filles oh bazala qui ba influenceuse pe voilà donc na parcours nanga et na la kana mbeto na mkana mbeto na iba tena obanda wapi na usuka wapi voilà na iba tena nzembo vraiment naso ko édifier mutu moko ya zolandanga na iba tena obanda wapi na usuka wapi na mbeto wana il y avait un homme yepe batinda kia ya utanga ayeko se retrouver na université akuti ba fille bazaki pe wana bazoko ngala bazaki wana ya landika mwa mosana ndo lala wana na mbeto wana sikona yeko takana mbali na ngana centre ndi place aussi koyo la nakutani na ye les places na ye sikoyo ko se ressaisir et nakutani na ye na ministre na pena nakutani na ye na ngapete ke na kutani na mwana sénateur na ye baka na ngapete Mutinga sénateur Mutinga la période na ye baka na ngapete en plus ça za pe mutu moko de manga za humble abete la ngapete solo donc il y a na kotanga zaki na bambongo na ye azaki bien donc batinga ke kotanga classe na ye azaki bien donc amen akute na fille moko boye au se maquillera te donc naturel ou là la noka na mbetu elamba elambaka moko ibande obanda ndeni no suka ndeni no ibate ya linga fi wana ozomona donc na kati esiko ya centre place nazalaki na ko pe osala pe débauche ngolwa Nzambe wana donc mandai ko tambola nanga ngolwa Nzambe wana ezalaki nanga destin ya biso bato bien aimé ozolandanga kobungisa kondima te ata na kati ya persécution ata na kati ya humiliation ata na kati ya blocage ata na kati ya freinage simba Yesu ezakaka Nzambe ndako kiko kangola yo na minyololo oyo za ezakaka Nzambe ndako kiko tombola yo muto oyo tanga te ezakaka Nzambe nde muto kiko pambola yo bisika oyo baloki yo na kutima libota na yo c'est ça. Effectivement, je vois que témoignage moko édifiant. Il y a Sœur Nabiso, Angélique Mutinga. Ça veut dire que parce que bato mingi bakina la facilité. Loko lobi awa il faut ngoli mambe belé awa. Ça veut dire que muto nana pasi dans salanini. Nana pasi il faut na futa boy, il faut boy, il y a on sala kindumba parce que comment une explication. Souffrance c'est les cas qui y a on sala ki yango. Et donc nenge se aza ko loba awa
quelle que soit difficulté d'ailleurs. Oui. Si vous avez un Nzambé na kati, vous allez épargner, il y a aucun na vie. Voilà, ça dit que c'est. Donc, ce qu'on continue penza Nzambé kati na yo. Pour ngale na yaki na nzela Nzambe. Biso to yaki na nzela Nzambe to yaki pona to yako yembela Nzambe. Moni ba mema biso etanke ba chantre na pesi mbote pasteur Kazan Tsuka na pesi mbote bisika za papa na biso ya père de la foi o ya mema ki biso nyonso ndeto yaki etanke ko yako yembela Nzambe na kati ya Belgique parce que producteur na biso ezaki maître Chinglo le grand donc yemta produira ka biso Chinglo le grand donc to yaka et tant que ba chantre et nayaka itaki musali na Nzambe sikoyo nakata ba pasi donc okotika Nzambe te pona pasi na ebiso papa nazaki na pasi pasi oyo lobaki na poto awa na uti kuna raisonner uti kuna siko nazaki na pasi siko tango oye obi poto malobi tunanga lisolo yango oyo sikoyo ozobenga pe tataleki moya yambo yaza na yena posa ko yamba yo mais moya yambo na téléphone mama za pembeli mama zolo bake non to na limite ke wana zania sina yo na kimi na ngate ndenge nini ozo comprendre ça c'est ma réalité à poser ma réalité à poter za ngonde wana na kimi na ngate ki aza mama nia sina yo na limite moi fille jeune fille ndenge wana mwana ya na ngai zana la tso ata photo mona ya na parce que yena papa na za identique ezaka papa na ngapo za mukolo ya za na suka donc nazaki vraiment na kata pasi ozomo est-ce qu'on a kata pasi na koti osko ko dépression loko la bas stress ozomo le souye loko nini osala te mais na simba Nzambe ponga na ba avant tatale na biso ya tokotaka prière mo ya 40 jours avant ya papa biso a recommandé biso prière mo ya 40 jours toliaka na pokwa toyebite pourquoi recommander biso ngo ndako mobima to sambela ka to tanga ba bible to sambela 40 jours après ka prière on tatale na biso ya boya donc papa Chazaki tozaki na famille chrétienne pona ko na kacha pasi okotika Nzambe te pona pasi. Voilà, ça c'est vraiment très important. Nzembo yango boza ko yokango boyo consommer yango vraiment bien fait également. Donc il y a un message, c'est comme ça que ba yembela Nzambe. Ezati banzembo musute to yokaka musuye bate mutuna makolo nzembo Nzambe. Bon. Vous avez vraiment la matière makasi. Amen. Au sœur na biso Angélique à Saléli biso. Alors ma sœur, mais yo yembela Nzambe, je crois que ça fait quand même bouton au balobi déjà ba nzembo na yo. Tant yembela Nzambe, yembela la but. Nembela ki pour le royaume des cieux papa. Nembela Nzambe pour le royaume des cieux. Nembela Nzambe pour na mona yes na mona lola. Nembela Nzambe pour la papa na. Toi pour la lola kaka. Pour la lola pour na koitifier pe ba to ba Nzambe te ba ya pa na Nzambe. Donc et nous tu le vois tout à l'heure kaka que moto a tous en passé ndengeni simba Nzambe donc c'est par rapport à ça mais ce que ba yembela Nzambe ba yembela comme commerce ça dit que ce sont des musiciens comme tel tout le monde a la monnaie on a le Michel Bakenda a bet à concert moko $200 à Kinshasa abi c'est pour les riches dans les années pour la riche boya okota ba yembela Nzambe ba ba yembela on ndenge ya gloire parce que je suis appelé la gloire la bango parce que ça dans l'église à Bethel aussi pasteur Moïse Mbiye tu es bien des mamans des okende tu es vraiment qui m'a Bethel pas de souci voilà donc bon ba yembela Nzambe comme musala commerce beta ba concert kulia bambongo kusaba kasaba musika nde musique nde ya mokile beta maka ni nango kuluba pona bango ezali quoi ndenge ba yembela Nzambe pona bilora mokile ndenge zalaka de la poussière tu retires le pauvre et du fumier tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Moni yesu na biso abota manda kwa ba meme nga par rapport ya ndenge bango bakomi ba grand ndenge bango ba konzamba komisi bango na niveau wana ya nzamba komisi bango bongo ezanga nzamba nzamba mukilita soki mutazo yembela yesu aloba mutu moko ta kokiko loba kombo na yesanke yazala wana mais rolo ba kombo na yeme sanke yembela ye okolo ba kombo na yesanke yembele wana sikoyo ezo dépendre na foi ya mutu wana derrière mutu wana ozebi ba apôtre Jésus baloba na Jésus tomoni mutu moko azo tanga kombo na yo kuna topekisi
Yesu alobi bo pekisa yete mutu moko ta koki kotanga kombo nanga sans que gloire nangeza na kati ozomona Bible lobango sans que gloire nangeza na kati donc azwaka mutu na poussière a tombolier avandisier naba oui. Donc eza eloko moko yo ngala mona ke ba utaki na pasi nzamba tomboli bango bakomi na niveau o bango bakomi pourquoi pas ba osala ba concert na bango nde bazo sala bata mokili bazo sala ngo bata mokili bazo sala biloko wana mais bango bazo sala ngo pour la gloire de notre Jésus. Ah, de pour la gloire. Nga pour nanga mona pour la gloire de Dieu parce que ngai na ko juger bango te na ko juger bango te ça pour la gloire na bango te ça pour la gloire na bango te parce que au moins tu peux pas lire nga na zonka na verset biblique Yesu apostolo ba yé pas Jésus ba ebisi ke to moni mutu moko azotanga kombo no kuna biso to pekisi Yesu lobi bo pekisa ete mutu moko ta kokotanga kombo nanga sans que ngana zanaka Yesu za puissant papa Yesu aza puissant omoni mutu soko azotanga kombo ya Yesu na hypocrisie batu musu baza édifié mais yende quant à yé relation personnelle nzambe yé azalo kwa ngonga mona ngonga catholique so beta libanda ngo batu baye bakoti yango etikali libanda ozomona donc ngande bango babeta ba concert ndengwana pour la gloire de Dieu neti nganda za boso na ke kota concert parce il y a bakenda papa ngai ni na zaboe na uti ko luka $5 na wasa siko nzamba pamboli na pesi na $1000 pourquoi pas na futa $200 pour na kota pour na concert ya ezo lobela gloire à Jésus na mboka oyo passe ezali yo lobi wa mboka zola Kinshasa mama awa eza mama nzambe siko yo mama nzambe bandeko bazali na pauvreté imagine soit que mutu oyo azala ba moyen te azala besoin aussi ayoka message nzambe donc il comme un bon côté moyen yoka pesa te donc en fait comme siko yo neti gloire ngo ya nzambe iponi bilongi zali ba baza na mbongo ba baza na pauvre bino boza un peu rejeté c'est un peu ça ba baza na mbongo parce que c'est $200 et comme il y a bazanani ça ba riche kakati de ba ya parce que mutu aza na ngote ah c'est ça c'est quoi eloko oyezawa parce que ba nzambe zalaka ngapo nanga au conseil na ko pesa comme conseil parce que ngana o juger ba monter je suis une servante de Dieu na ebi ke nzambe tout à l'heure, hein? Dans la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. D'accord. Donc, on a pu juger papa dans les frères Bakendati. Donc, conseil on a la ça. Tant que bêta concert VIP. Ndengwana et c'est ba bêta rapé ba concert mingi oyeza populaire. Pona ba oyo ba koya bango nyonso ezala ba mutu mususu mukondia ozomona papa pour les faire asseoir avec les grands et là mutu mususu mukondi akokoya na place mo boité hein to pesa nzambe pe lokumu na ye par rapport pe ya ba hiérarchie hein par exemple totalika ke neti ba mikondi mboka na biso azana posa ya concert place mo boye classe place mo boye bien place mo boye o eza vraiment moi un peu bien par rapport ya niveau na ye ce ko ya ye na place mo boye ye akutani wana bakulu na babeki ye basali ye salite na elongi babebisi et tant que mokonza mboka moni te ke wana pe eta gloire nzambe yaso na kati te parce que le bokonze ute pa nzambe papa donc ezana concert ko beta VIP ezana concert pe oyo ngana mona frère Michel Bakenda mso beta pe concert en plein air pour na bana ya ba orphelin parce que ezana orphelinat après thérapie concert pe pour na ba orphelin ils appellent na moment mo beta concert pour na ba orphelin mais par rapport à ce que ozolo bana oui polémique bakata mulé ya bino ba yembi nzambe de tout ça pour assister na yebde soki bon nzambe quand même zakati parce que ozolo c'est comme si nzambe comme tatombolaka quand ozomona yo semble la bêtise ozomona polémique awa Moïse Mbiye na Mike Kalambai et Mathieu Kiti
on a petit stade, on a petit stade. Écoute, on a na bango bazo na média, on a attaqué oyo, on a attaqué oyo. Est-ce que ça dit pour la gloire à Nzambe parce que le bi awa te bazo yembe les aka pour la gloire à Nzambe. Tu penses que dans milieu la bino boyembe la Nzambe, ba polémique entre bino, ko soit entre bino, ba makamba mabe na kati bino parce que ba beza makati, oyebi bien polémique oyo Moïse Mbiye Mike Ambai, toujours mon là, il m'a dit, Kiti, et ça pour la gloire en Zambie, amen, papa. Yo ça va bêter, hein? Pas Moïse. Le monde de la Zabo, tous aboyés, c'est la mouille, tous abattus, nous autres amsouni, tous abattus, tous en bas faiblesse. Au monde il m'a camba bitumba, et pendant la lola. Nalinga défait Marie Missa Moyen Banzen Moko. Tango Moïse la capé, tango bouteza yo. Moi si na mobalio likolo penase. Ma bena malamwe, zambe pe Satan. Satan utawapi? Satan za ange. Pourquoi Satan za nzambaza? Il y a quoi entre Satan et Dieu? Papa, il y a polémique non? C'est pas polémique entre Satan et Dieu. Babi Satan va précipiter na mabili. Et Nzambe na lola lobi mawana mokili. Pour Satan a kiti na Tanzanie. You can see Sambe. Azani makasi ya konongola Satan na sena moi. Nzambe azani makasi wana. Talaka Nzambe na Satan. Par rapport à ça, raisonner si ko bato bazo yembela Nzambe niveau nini bakozala na babi Jésus azaki 100% Dieu, 100% homme. Mais Satan a ke ko meke likolo ya ngomba kuna. Likolo ya ngomba Golgotha mati. Ake o meke aseda kité. Siko yazaki 100% Dieu. Mais siko biso na nzota musuni. Tango ba obeta Jésus, alobi nganzi tango beso ba osanga bobobi na okauka. Frère Mike wana nzita okauka. Nzita okauka donc aza 100% diété, aza moitié ya chair humaine oyozo, eza moi ba sentiment, moi ba faiblesse, moi ba pasteur Moïse Mbiye aza pe mutu, aza na mzoto, aza na motema, aza na tamuso ko osala na likambo mobo ekoki ko lobama pona ye, aza pe mutu ekoki sale pe pasi, ko soyez pe et qu'on soit épais. C'est comme papa question nous tenir par limbisanga eza émission yo de photo na ba question et nzambe zapi pour ni nzambe peratika Satan na lola teko. Il c'est que la katika kuna na lola. Donc en fait pour la yo ils ont normal. Pas faiblesse. Donc ils ont normalité. Ils ont pas faiblesse humaine papa. Moi na sena moi awa toza batu, toza na ba faiblesse. Toza na ba faiblesse moko yo ozomona ke na mokili awa potambola 100% sain. Ça mokili na yo. Pour ozomona ke toza na ba faiblesse mais tozo sala nde moi effort, hein, parce que apôtre Paul lui bon imiter ndenga na imita Jésus Christ. Ozomona to sala be fort neti kindumba na salate neti ekobo na salate to sala fort. Ce qui omoni mutu azoko ko sala fort te sambela pona e. Neti ngani na zabu na sambela pona frère pasteur Mike Kalamba na sambela pona pasteur Moïse notre représentant légal de l'église na sambela pona e parce que tant na sambela pona e na ebiki nzamba okanisa ngai tant qu'intercesseuse. Ozomona. Ça c'est bien avec sœur Angélique Moutinga tozana lelo na plateau mais na milieu ya musique chrétienne to karapé qui ba ko aussi babakisi. Est-ce que yo yebi que na musique chrétienne aussi ba kota ba fétiche pour la gloire est-ce que vous bien papa langa ngaso ki penza o wana na ko beta cité ponga pe na kutana nango au mona ngo ngala kutana nango ba pengo to bimisi album na biso Biblia ya Munduki album wana ezaki album oyo ezaki béni et pas apôtre Mbiye. Ezaki album oyo bimaki na moto moko directement maman Angélique Mtinga na Belgique. Donc ezaki album moko partout na ndeko tambola nango ba pasteur ba ndeko soutenir ngaba bat. Et puis ezaki na mukolo moko na utaka église nazo ya na mona ndeko moko na kacha ya métro. Monde à ténèbres ba travailler fort à simiseli nanga. Maman Angélique sengo kutana na yo mon star na linga ko mingi ne epselo ko mo ngabelo ni mama bitako tu sedi ko yango ekutu na utu mwasi na utu kutu ko luka ko somba ngo congolaise voilà
yango kuti kosomba mpona yoka banzembo na nga bien gloire à Dieu bon mami sœur Angélique oza étoile mais étoile ebima te na moi étoile ebimaka na molili ngabi étoile ebima na molili ndenge na Bible donc molili faut kota po étoile ebima ngabi molili abi ndio za bongo faut travailler na molili parce que étoile ebima ko tinga so tu ko travailler na molili ndenge asinga bi toza na place mo boye to sambela to za ba pasteur azebele ngabi ba pasteur à Belgique eza groupe ba pasteur à Belgique habité ba pasteur vraiment ba yema na hoté ba pasteur na biso toza ba pasteur na biso to sambela to adoraka kaka soki to adorer na sima ko adorer okomona 20 000 euros bandobima na sac chaque jour ngabi 20 000 euros chaque jour ngabi tete wana église abonga na koyate alobi ndenge za boye mais soko lingi na te mutu ba obundisa eza mobile na yo po ye mutazo soutenir yo na musala ko ngabi mais makami yango zo ebisanga parce que yo lobi na ngake uti ko somba CD mais siko amoli CD na pepeli puis ça c'est quoi ya CD oyo uti ko somba eza nzambe mutatinda kiyo siko babundisa mbali na ngandeni parce que nzambe mutatindi yo somba CD c'est ngam natinda ki yo somba CD abita maman Angélique tika monde spirituel oyo yango te kabi o monde spirituel na ba mutendeni abindongo zabwe Yesu abimisa mbona libuma mbisi maman Angélique kubanga na ote 20 000 euros bandobima chaque jour moni 20 000 euros wana obanda kusana ngo obanda kusana ba concert et puis ba concert wana ibandozala ndé concert ocho beta dernièrement ezaki nango salle ezaki nango moi batu bayaki na bango mais parce que ce que 20 000 euros tant on ça na concert et bando ko toucher batu au monde siko okuma penza plus que ndenge na ocho somba c'est ah so belo pic boende batindi penza na monde à ténèbres ozomona ngana tali ka butina kena otuna papa na kutana na mutu moko boye ebika biso basinga papa na kutana na mutu moko boye na nzela ayebisinga boye bi tete donc ça existe effectivement ça existe bakweyaka baza parce que bakweyaka na makambo wana bazali bakweyaka mais nzambe pe atombolaka nzambe atombola ponga nde nazambo na mona ke ndenge na uti nde na uti na nde na bete ocho beta témoignage nanga nande na komisiko na yo simba kisi poane po kaka batu batondaka na salle ya concert non t'as pas besoin de ça non j'ai pas besoin donc j'ai pas besoin ça c'est très bien voilà donc c'est Angélique qui n'a rien mis pendant le témoignage na je crois que Maramaza Koloba ils ont aussi vécu na voilà aller ko transmettre bandeko il faut qu'on l'enda aussi parce que sont allés faible d'esprit parce que nous on a faible d'esprit batu mingo ba émission bon ba 20 000 mais émission conséquences chaque jour ouais c'est ça mais après bah vous voyez ça non l'examen là cité wana habité abinga moko muningani batindinga boye kuta bingani muningani na linga kubuye linga kubuye ngamono osimba masulu wana eloko moko tuté ezaka ponga linga ko mingi na za posa ke okumoke ba États-Unis okuma okende ba Londres okuma ko beta ba concert ka ndenge yo mona ka ba grand ba beta ka donc soko za moto za faible après ka ndinga ba na délige elanga na couple délige et puis sikoyo na moment na tango ba na ndinga na délige moko ya makasi tozara na madu ba ya ko expliquer biso na ndako pour rien tozara mingote propriétaire aboyine kabino parce que comme na bani belé osomona tozwaka délige moko na moment na izaka vraiment passe mingi siko na minute lo komukanisa obi c'est wana oyumu na mutu ha okumukasa c'est wana apesanga ni meuni te okumukasa siko soki penza oza mutu moko boyo oza faible na ba passe nyoso okutana nango na ba persécution nyoso ndio ozomona bato belé ko baza esprit faible bazo céder pona wana vraiment na les osala ma papa exactement effectivement c'est grave alors nous pour exemple que minute tikali mingité mais quand même toi aborder quand même sujet oyo avant de conclure dans nzembo yo sujet oyo ya poto ba mama za ko boma papa
Je crois que le sujet à Makassi, comme si le bassignon sont la brune. On va dire papa. On a les solos, il y a la brune, la Janine, la Koufi, la Tikibiso, va s'opérer maman la brune. Est-ce que na oyo qui na oyo moni et puis na bisonné toujours vivre na kata poto awa ba maman no lobika tant po yaki moi si ya oncle na yo ndenge no sadiki ba maman kandi ba memaka ba kulusu wala ba on ba mabe ba on ba sala ka sadiki ba linga kate. Mais pour na yo par rapport à cette histoire oyo, est-ce que vous êtes d'accord que la brune est responsable ya décès ya papa ban papa par rapport à ndena yo ki solo papa izaka diable parce que mokili oyo nzamba lobaki mawa na mokili na Apocalypse 12 si je ne me trompe pas mawa na mokili pour Satan a kiti na kanza na ye et puis Satan a yaka pas moi c'est parce que moi ça va être faible surtout tali bango nyo somi balé bana vivre na kati ya bazaki ba païen na païenne bazaki na pousa pe ya osambelo mona bango isa ngala zo tlanda émission mo boye bazoloba papa jeno ke wapi na ke lo sambo papa comment ne ko sambela biso pe to comment mais bazo sambela wana na mbebo baza païen siko païen ngazaki azasko victime au Satan ya mingi ata totali ngata na jardin d'Éden. Parce que ce total dans le jardin d'Éden, Satan n'a pas mon balité. Parce que bien sûr, à qui pas mon balé à couta na mukua. Ayeka ko lekanzela mwasi. Omoni aya lekinzela mwasi. Mon balé tellement que pe azaki na bolingo. Papa Jani pe à son âme là waza a joué rôle moko lokola Adam. Parce que Adam pe après pe ko refuser ne ko liambuma. Eva memela kai donc son âme repose en paix et ça Satan oyo makambo ezoleka faut pas ko victimiser mutu nyonso ko sanisa mutu nyonso ke mutu nyonso comme il a pris mutu nyonso il y a des servants de Dieu il y a des servants de Dieu oyo bazo banga nzambe oyo bazo tambola mibali na baona ndenge vraiment ya banga nzambe faut pas ko ça avec le mutu oyo aza ko kunyokola mobala babenge la brune mutu kunyokola mobali bon c'est comme mobali nyokola moi cité mobali ka nyokola pe moi c'est ça pe na mobali musupe ba nyokola basi ça ozomona moi si souvent moi si azala motema monene ya supporter makambo ebele mais siko tamu susupe mobali soka lekisi moi si c'est déchaîné moi si pour li ba condamner moi parce que moi si aza mère moi si aza mère aza mutu mo faza motema monene omoni aza mutu motema monene soto tali ata tango nzamba ye ko tuna dans le binini eza moi si opesa kinga et moi si on a ko lapider baondo lapider bazoya na yo bon mobali wa passer na adultère ba chaki wapi moi ça sera toujours moi ça sali mabe il y a moi ça sera toujours ils ont m'attaqué parce que moi ça za mère moi ça za être moko boye sacré omoni moi ça être moko boye sacré aza moi ça za mutu mo faut kaka osala effort ya ko supporter na makambo do mobali no tango azoloba otali ko bio za satana o za yete o za satana nzambe sungaye nzambe bondila pona parce que mobali pas za soka azoloba soki o répondre na o yete suka lango o ko comprendre que ngana nazaki mabe a osenga ka bolimbisi pour mibali ba emsu aza amemami na munguna et tango yo oza du oza kimia ovani na okipe na oyepete omona suka na mona kaka mama limbisanga na likambwana ezaka munguna ozomona par rapport à ça nga eloko na osenga epa ya sœur Labrine ngana condamné te et ya le roi Jésus anda loi que va ne pêche plus faut pas qu'on condamner faut pas qu'on lapider parce que atikali pe na bana pour lapider ko nini surtout tali bien et kondo Jani azali sainte ozomona aza sainte azali pe na ba faiblesse na ye mais eloko ya malamu ya salaka nga pour l'instant na lobe papa Jani azali lokola dans penza parce que azaki na amour moko et c'est passé makanisa bato moni moi ça ke ya sali mabe mais ye alimbisi Adam akwepe ko ya liambuma mabiaki mbuma parce que azali na bolingo ya Ève azali na bolingo ya Ève c'est comme si Jésus-Christ n'est pas na bolingo ya église omoni Yesu babi Yesu ya pona bato mabe Yesu a misala lisumu pour église na ye mwasi na ye église ezwa bomoy donc Maman Labrine azela kanda ya famille papa fai ekita et loko oya osala ezako kene ko senga bolimbisi moko sincère
bolimbisi moko sincère et nayebi ke mitema ya ba sene ki na mitema bokilo na e kolimbisa po biso nyonso to kufa muto otikala na sena moyi atande tozo sambela bo muto nyonso otikala na sena moyi azate biso nyonso to koleka nzela wana ya moto eza osenga bolimbisi na sima nango tamboli na vérité po okota lola. Donc makambo ya sali eleki ya Paul na makasi te ozomona eleki ya moyibi le kulusu kuna baki ka le même jour à côté na Yesu. Donc moi sur bande ko lapider moi sandumba bazo lapider yo fo et loi elobi fo ko bomaye bayaki na mobile te bayeka na mwasi moi ça tali Yesu atalika na bolingo abi va et ne pêche plus. Donc ndenga zawana azonga kati na ye. Merci ma soeur. Merci en tout cas ma soeur Angélique Moutinga to comme la souka pour cette émission comme le bail Diane Banedo to lobeli donc on dit ça nzembo na Yesu mokangoli o boko retrouver on a nine sœur Angélique Moutinga na YouTube aux amona donc s'abonner et puis vous l'avez banzembo également puis ça yemba banzembo déjà belé ça la carte wana pour découvrir vraiment banzembo et belé ya sœur Nabiso Angélique Moutinga et puis aussi ça sœur Nabiso donc tu connais le basou comme 2 minutes les beaux olo ba mingi ozote puis mingi oza ko peut mon pasteur on te ba maman mais voilà aussi maman oui c'est voilà on te ba maman ça c'est bien pour yo il faut te ba maman oui biso doctrine na biso wana donc place na osambela ba il faut te na théâba maman oui théâba maman ba olanda yo pendant si ça t'a 2 minutes au théâba maman ba olanda yo maman nyonso oyo tant que se retrouver na kati ya pasi na kati ya mikakatano na kati ya ba persécution na kati ya pasi so ya ndenini kobungisa Yesu te simba Yesu ezaka nzambe ndako ngolo na kati ya pasi tambola na kati ya vérité tambola na kati ya sincérité koteka lotongo te nzambe aza au-delà ya makambo na biso nzambe asilisaka pasi nzambe alokotaka na potopoto pe apesi tina soko omoni ke ozala motungisi na libala eloko oyo satana abundisaka ke libala na se na moi eza te bien aimé donc banda na jardin d'Éden satana alekaka na nzela mwasi po aya kopanza yango na pe Jésus Christ ayaki na nzela mwasi po aya kobongisa yango wana oyo akobongisa libala na yo oyo akobongisa musala na yo place oza oyo akobongisa vie na yo na ndengo oza na kati ya pasi ezaka Jésus Christ lona ye na motema na yo azala fondation na kati ya libala na yo azala fondation azala source azala musisa oyo kosimba libala na yo na kati ya activité na yo Yesu azala fondation azala musisa azala source parce que ye aza les sources intarissables aza liziba oyo ekaukaka te donc aza wana aza lelo lobi pe libela na libela akoti kala nzambe donc kobungisa bonzambe te kobungisa kondima na yo te pona makambo mokili oyo nyonso tozomona ekoleka mais liloba nde ekotikala seko na seko koluka pete kopanza libala na yo pona mbongo pona assistant social alobi pona camarade wana bien aimé batela libala na ata libala noza ya pasi batela yango nzambe azala fondation azala musisa azala nyonso na bino parce que isoko yebi vérité ekokangola vérité wana eza Jésus Christ nzela mususu ezate poto topambolama parce que kopambolama pe eza malamu parce que eza na mabete zala kozala na mbongo eza mabete mais ezala mokonzi na yo te ezala mosali na yo koteka bonzambe na yo te po somba ndako koteka bonzambe na yo te po somba mutuka donc zala na nzambe po somba mutuka na ekomona mabete zala na nzambe po somba ndako wana ekomemela yo chagrin te donc nga message na yo kopesa na peuple de Dieu ba maman ba papa donc si ton Dieu est mort et c'est le mien si ton Dieu est mort et c'est le mien akangola kae mama si ton Dieu est mort et c'est le mien abikisa kae papa si ton Dieu est mort et c'est le mien apesa kabosomi Yesu. Amen. Merci en tout cas, Sœur Angélique. Amen. Merci en tout cas pour cette belle émission.
Voilà donc comme à souga cette émission donc boza kolanda clip ya sur la biso Angélique Motinga donc Yesu Mokangoli. À très bientôt en tout cas la prochaine numéro. Vraiment merci la réalisation avec British Photo dans la réalisation. Merci vraiment pour tout. Merci na bato bolandi biso sur Angélique to comme na souga merci pour nyonso. Amen. Nzambe azalanga yo. Amen. Asungayo na libota lomba na mbai na yo. Fafa Motinga. Merci et à très bientôt. Ciao ciao. Bazanga kambongo bapesa ngai Yesu nesika ya mbongo baboti na ngai bazalaki babola bapesa ngai Yesu nesika bomengo Yesu mbongo papa kafwa Yesu bomengo mama kapi Yesu héritage malonga na sindio makasi la source intarissable le bon berger tenge na zana yo